Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Eboto bandeko nangai eboto bana bonsomi bana Congo lelo tozali samedi ndenge bandeko nyonso bosili koyeba yango deja ete okoyaka awakati na radio Lisolo place tokopasolaka mpoke na biso na ba masolo ya ndenge na ndenge, masolo etali Afrika, masolo etali loposo moindo, masolo etali bana diaspora, masolo etali politike pe ba masolo ya ndenge na ndenge. Lelo bao bazaka ba camarade nanga na Skype, bao bazaka ba camarade nanga ti na ba Facebook ti ba otobenga naka na banza na zanga ko yebisa bino te makambo nini tokolobela. Alors sur base ya cela tangu na kolobaka makambo nini tokolobela na yebi ete bandeko nyonso bayeba ba sujet nini toko débattre bakendaka pe déjà kosala ba préparation ya ndenge na bisika nyonso bakoki kozalela na bandako na bango na ba internet na ba librairie pour kosala ba recherche de manière que avec richesse ya information tozana wakati na bana ya diaspora na tango masolo eko bandaka mutu nyonso azali koya akokina eko tester pona koyeba bakamba azali koloba awa eske baza kokosa to baza kokosa te ndenge wana na salaka ba émission na ngai pope boyeba ete mutu azali koyeba biso mpoke oyo azana connaissance na matière azali koya na yango to azana connaissance te nyonso oyo ezali toujours na cadre ya bosungani entre biso na biso bana ya Afrika. Lelo sans plus tarder masolo tozali na yango ezali ya Code Noir et puis ekozala pe combiné na Willie Lynch na ko expliquer bino elingi koloba nini, Code Noir pe na ko expliquer bino elingi koloba nini, simande soki na silisi nde tobandi ba débat. Mais pour des raisons ya temps na kopesa pe espace na bandeko ndenge na ndenge o bakoki kokota pona ba masolo et kozalaka toujours difficile pour ngana programmer deux émissions bongo sur deux émissions na ba air na biso vraiment les deux émissions ngonga lango pe esimbi ezalaka toujours ou bien moko ekosimba te ou bien moko ekokota na journée mususu et puis bato mususu bakoya na deuxième jour te bazangeli makambo oyo ezalaki na mutu ya bolobelaki et puis katikati to kisuka etikali biloko ndenge toza un peu contenté ko éviter mais on va faire le mieux to mekampe ko yeba soki to ko réussir ko combiner des émissions mais en attendant classement na renverser yango to ko banda bona masolo ya Willie Lynch
simande tokotala soki toko réussi toyeko sukisa na code noir masolo ya poko lelo yo ezali na turbulence mingi ezali na violence mingi eza ba masolo moko etangisi makila mingi ba masolo moko mutu moko akoyiko sepena ba biloko ya boye akoyiko zala te sinon on se demande même la question de savoir pourquoi ba mabe ya boye ya makambo tokolobela Nzambe a permetaka yango est-ce que Nzambe mta permetaki yango to ezaka ba biloko naturellement eyeka boye raison ya émission oyo nazako kebisa batuke eza na sécurité mingi penza surtout pona bana mikeba jeune bakolanda yango na lingi ke tango bana boza kolanda yango boza vraiment concerné la jeunesse ou boza koyaba âge après biso il faut bosala un peu prudence dans un sens que masolo yango ekumba bino na violence te na ba revanche te na ba haine te na fire to fire te mbata na gauche ngape mbata na droite parce que babiloko aboye batebele bayebi masolo oyo epesa bango kanda basuka na niveau wana. Voilà pourquoi naza okebisa parents nyonso mwana kozala wana akoyoka masolo oyo na permettre yango na zape devoir na yo po mekape kosunga le jeune garçon la jeune fille était akwa kozala na violence contre ba makambo oyo tokolobela te parce que elle msupe violence ko ina kozala pe solution te na ba makambo. Alors pona bato oba ebike signifie Willie Lynch te ba oyi koloba te biso yela biso masolo mfumu kimbangu yela biso masolo na biso ya bato na biso ya bokoko na biso yo zoko yela biso ba Willie Lynch c'est qui? Oui, profiter na émission oyo po oyeba ete makambo mingi tozo luka solution na ba problème na yango awa na ba Afrique na Congo na bamboka na biso tozo kwa kozo ba solution te simplement parce que dès le départ toza pe koyeba te mpota ya le kambo euta wapi toza na série toujours ya ba émission na ngana kati ya mon pays ma patrie ya section oyo eza koloba les animaux malades de la peste lion awela ki d'abord ko résoudre problème te mais awela ko yeba mbeba ezali wapi source original mikolo nyos naza pe ko yebisaka bino te ba émission na changer pe angle nazo kene ko tushaka mingi to wela nan ko yeba ba laboratoire ba lobi nini na kaya maladie ba analyse nini bazwi kuna simande biso ba médecin to ko yiko tiasi ko mayele na biso ko yeba ba solution ni to yiko pesa kisi nini to ko yiko yana yango kiyeba biloko boye yango to komi nango na ba science nyonso papa botenda yebisaka biso tujike ba science nyonso kutanaka mayele musoko résoudre likambo na côté A okosala science mususu po yeba yango donc awa déjà to yeba ete politique eza un peu ko kima mingi ba science mususu po etangamaka na politique po résoudre kama politique pendant que politique il faut peut aider faka un peu na ba science mususu po ya un peu ko développer ba solution mususu ya politique que aider faka na côté mususu donc il faut un peu to comme à point où ya ko défa un peu na médecine ko yeba comment ba médecin ba yebi ba pathologie te mais ba pesa la confiance na ba pathologiste na ba laboratoire ba pesa ngo résultat que nzoka ndeza ina ngo ba ascaris ba decaris ba amibiose et puis solution yango ke médecin ya zoba oya ko wela ko traiter maladie et puis suka pa mutu akufi et puis maladie za ina ngo pe koteona te émission ya poko lelo ekokani pe na mutu oyo azui masasi et puis bakeka mbango tolongola ye masasi yango pase kaza koganga pasaza na pasi pase masasi kotina nzoto metambo kono kolongola masasi yango place wana pufu bokebo toboli yango kutu lisusu donc elingo bake fuite to hémorragie esale misusu mutu akufi ezalaki malamu mutu na botika ena masasi ne na nzoto kebo luka bolongola yango et puis efutu munisu bakambo. Alors Willie Lynch sans plus tarder na kozala assister na bambuta ebele o bazana expertise ko le kangai nazana invité du jour nga papa mukolo ako se présenter na ye naza pe na bandeko ebele o ba promettre ngai bakokota o ba yema solo oyo mais surtout yo mutu tango yoka yango participation na yo mutu ekozala clé pona koyeba mpota ezali wapi pe solution ni ekoti ko ya. Willie Lynch eza masolo ebandaki na 16e siècle to de 17e siècle batamu wana na katikati wana ta o esclavagisme ezalaki deja ko dondwa to ko banda na alir moko yako sakana te place ba yako zwila bakoko na biso kiyeba jeune na Rwanda na Afrique po bayana ba na Amerique na ba les îles
na ba place ndenge na ndenge partout au monde ba nosala misala ya esclavagisme baza na se ya bokonzami ya mutu muindu devant l'homme blanc. Willie Lynch précisément awa na Amerique musika te na ndako nga na vandi awa na eta ya Virginie na ba mai wana na rivière moko babenya ngomso kombo ya James ango bapesa kombo rivière ango pe rivière ango ya bangote parce que bakutaka ba indien bazalaka na bango déjà na place wana rivière ango ezaka pe déjà na kombo na yango ezanika ba rivière na biso no kuto lac Albert ye Albert ye mtaye ko botsa lac wana to ye mtapesa ngo kombo bakoko no biso bazaka na kombo na bapesa kana na lac wana mais komi o lac Albert ndenge mopika na babindele otamba yaka na Amerique na eta ya Virginie bakomisa ki rivière oyo kombo ya James. Pourquoi James? Parce que James oyo King James yende mutu asalaki ba version biblique oyo bato ebele tokosepelaka kotanga kana lokoto ya anglais King James. Donc na sima ya kombo na ende bapesa kombo ya rivière ona ke rivière oyo topesa na sima ya kombo ya King James. Mpoke ekozala makasi awa ba chrétien na bokota mais bande ko bokoko pe oyo bondimaka na tozongela nzela bokoko bokokota pe po masolo ezala un peu trop complexe ezala kota ba chrétien toko kende bokoko tokozonga politique tokozonga makame bele pe tokoloba ana Willie Lynch oyo oko découvrir lelo yo Willie Lynch azalaki moko ya mundele na âge mukepe kaka entre ba moins de 30 ans pe kaka un jeune garçon fortuné ya mwana ya bankolo ya ba ferme parce na ero na ba mituka penza te richesse yi penza mesurer na ba nombre ba ndako ba building te non na ero ndo za koloba na 16e siècle bozui ezali na challenge entre bango na bango les riches en fonction ya mingi ya ba plantation ba ferme ba bibwele biloko ndengo na biloko na senga man power signifie force humaine. Il faut vraiment intervenir parce que les loba tracteurs comme kimi ça va misala ba fermier ba ordinateur kimi si bisala ba na bureau ba poste écoute comme na ko kanga matanki biso na compte tia ko bénéfice ba poste non sauter tout ceci technologie muté ko remplacer man power puissance manuelle ya bato na maboko na tango puissance ya bato ezali na maboko misala pe ezalaki nde wana sikoyo carence ya ba mutu bato bazaki na ba ferme minene et ko mona ete non il faut qu'on importe main d'œuvre ndenge partout ko importaka ba téléphone cellulaire ba ordinateur parce que yango mte ko sala biso ba misala ya ba data lelo ete donc yango nemte remplacer bato mena kala bato bazaki na valeur koleka ba instrument to technologie mikolo c'est l'inverse technologie mutu sac longo out zo na besoin na yote. Alors Willie Lynch na bozwi na ye na ba ferme na bango ayayi ko créer moi mystique na mo moi invention moi formule na ye bato basala pédagogique bato koyeba tant kokoba kombo ni bako pesa en méthodologie d'ontologie to nini ayayi ko découvrir comment maîtriser l'homme noir précisément l'esclave. Awa tozo kenala baku pona ko maîtriser comment ko sala ordinateur batu mususu bazali ko siye ko la siko comment ko maîtriser l'homme noir. Willie Lynch aye ko la ki ba formule ya comment ko maîtriser ko contrôler l'homme noir qui bandaka ja ko sulina ka ba moya mike ko contrôler l'homme noir. Alors contrôle en selon formule na ye attesta ki on a ferme na bango et comment qui plus en plus riche ba koma iko lula ye ba koma iko consulter ye a koma ki un grand consultant na région ya côté Amérique ti na côté les Antilles partout au monde place dominance ya mundele ezalaki sur l'homme noir si base ya ba plantation ba kana sucre ba biloko nyonso ba boyebi ke ezalaka erona makosimba masolo ya mokili selon ye après que ba invité ye lelo soki boko invité mutaya ko pesa bino mo présentation moko boye ya projet moko boye ya planning moko boye faut futa ye pas qui payer parce que faut voyager de ville en ville de pays en pays pona weno ko te ya batu comment okoti ko konza ba esclave na yo comment oyo konza bato mindo Willie Lynch na banza okonja kokota na poke oyo. Alors parmi ba makambo oye a découvert ki ayati komona ete il faut bolanda expérience nanga ona uti ko sala parce que l'ancien Roma
bamakambo bango basalaki ya kozwa ba esclave oyo bazali kosalaki ko déserté ko kima bango kozwa bango kokanga bango na basinga na babalabala minene koboa bango kopinir bango formule wana basalaki savana tana bango esimbaki mais soki barome wana bayebaka mpoke na ngai ya invention na ngai ya découverte na ngai ya badata lelo oyo bino boyeli awa na présentation onga nazopesa bino parce que meeting azali kopesa ba groupement ya bato barome nde bakolula formule na nga oyo parce que blague te na suka bokoyeba comment ezosimbela de yango wana bolanda babiloko wana te ya barome basalaki esimbaki te formule wana yango te expiré. Grave encore, na prendre na nga pe bino awa, bozana ba esclave otan baza kotamblaka mabe, bambeba, bazolinga base revolte, bozozwaka bango na basinga, bozodiembikaka bango na banzete, me bozo ko perdre richesse kosakana te, biloko boye bosala yango lisusu te bayaya, ngai Willy Lynch, na découvrir formule ya sika, na kopesa bino, comment toko réussir ko konza bato oyo? Comment toko réussir ko maîtriser bango et puis vers la fin bokomona ete biloko oyo ya ngai formule na kopesa bino? Comment ekoya ko simbela ba méthode na ba plan nyonso eza na maboko na ngai Willy Lynch na kopesa bino yango. Alors, na mukuse parce que mpoke oyo ekozala mulai naza deja na ba invité na baza na kati yo pe ozana na kati okokino ko ya ntoko yoka bino. Na kati na présentation na ye aye kopesa oyo abi na god na ngai oyo na bag na ngai oyo na libenga na ngai oyo na ye na ngona ba papier nyonso na za ngona ba préparation nyonso ba technique nyonso ba déontologie nyonso planning nyonso na za na yango. Alors ba tactique nyonso wana soki bokoyi ko sala ngopona ko contrôler mutu muindo ki biloko ka ba de connaissance ba kokiste to benga ba kokiste ba inga koma ba kokiste te na zela ka pe ba yipsanga quel est le vraiment. Quelle est la bonne qualification bango balingaka sino nga na mona kama be moko te na kibokokiste mais ko balingaka ngo te to baka bande ko bokoko ba ede biso bambula na bambula poto fongola misu poto ba biloko passer bango ba mona ki ba biloko avambuta zambwana pe ba kebisa ki biso mais angle ba yela ki ya ko tenter ko forcer biso to tika Jésus angle ba yela ki ya ko telema lingomba angle ba yela ki ya ko zala contre biso ba chrétien muté sala ki ete ba chrétien ebele à part biso musuto to lamba na kina biso na bango poto ki ne pe ko yeba muto oyiko tia makele te muto oyiko se pumonete soki réellement azape na réseau te musuto yo ka pe mutu oyo ki e vanda calme ko yeba ke place azaki pe na réseau donc ngana zaki tana nga ya ko yoka bango mais en entendant to komi na point où na bisika oyo bande ko bokoko ba kebisa kiso basolo oyo mais ngai lelo yo na ko revoir place oyo pona yebisa bino ete Willy Lynch na bag na yeto na god na yewana eloko moko ayayi koloba na ye bandeli soki boko landa ba instruction na formule oyo ngai na kopesa bino concernant comment kokonza moto muindo boko mona ete ba masolo oyo mpoke oyo nyonso akolanda yango sans blague ekozwa ye 300 ans ya koyeba ko maîtriser l'homme noir, précisément l'esclave. Mais il faut voir la instruction na malembe. Soulignez le chiffre 300. Ça prendra 300 ans pour nous contrôler l'homme noir. Méthode na très simple. Mutu nyonso kolanda yango. Akokine ko contrôler ba noir nyonso. Pesa una mwasi no pesa una mwana yo. Et puis mutu nyonso ko la superviseur, likolo ya ba noir. Akoyeba pe ko contrôler ba noir identiquement ko lega kutungai parce que formule na boko yoka yango. Alors ayeko bakisa boye ngana zo pesa bino mpoke opo ko fongola boza na idée que signifie Willy Lynch de to ko débattre kana ba section o boza ko yoka sikoyo mutu komaka place ko mona force nezali abi j'ai groupé les noirs en catégories na ba différence nyonso ko ikozala na zu ba différence wana na yesa ngo munene awa meme nga na comprena ipenza te ngwana zana biso bambuta merci ndeko dompe na papa mukolo boza na kati awa bolanda nga bien awa nga na difficulté ya koyeba un peu qu'est-ce signifie ba différence ya ba catégorie ya bato oyo na ko utiliser yango pona yesa yango nini munene awa naza penza perdi un peu me bambuta bako sunga ngai parce que nga na sala biloko ba pédagogie penza te
basali pédagogie, sociologie, déontologie, philosophie, bino nde faut comprendre qu'est-ce signifie que la différence à bato koyesa yango minene au profiter na po yesa munene. Nako utiliser pe bo na izai pe bo bangi ko bangi sabato. Awa c'est facile, n'est par exemple ba kabiliste, ba zubino, ba bomi bino bo moinde to sali na dio boya suko sa opposition. Bo moinde to sali na pa Tshisekedi. Bo mega suko ya. Donc ko bangi sabato ko ya ko sa ba char de combat. Fille utiliser ko banga po bangi saba noir oyo et puis oko konza bango na makasi nyonso. Ya misato utiliser manque confiance. Donc mutu apesa confiance na moninga na yete. Donc opesa confiance na ba noir oyo te. Par na ya pake na bomba yango yangwana. Yamine envie. Yeba ko lula makasi noir zanango eloko noir zanango nyonso muta ko zana mabele apprendre comment ko lula comme ça kanda wana ko zwayo pourquoi ngana zangeli et puis mpoke wana tango ko zwa role ya ko konza mutu ko konza pressement noir esclave nde okoyeba ko appliquer biloko ndengwana ba facteur nyonso 4 oyo utiliser différence ta bango po yesa munene longo la confiance kat na bango bakisa ko lula biloko soko ko contrôler yango eko aider ko contrôler ba noir ba esclave. Alors na likolo ya liste oyo ayeko bakisa na classer bango selon ordre alphabétique kaka A B C D T na Z mais keba ordre alphabétique oyo rien à voir na ordre ya kolanda ba instruction na ngai mais ali ordre moko kaka comprendre A B C D do a âge na ko yeba ko zo ba noir selon ba âge moko grouper bango. Pourquoi to ko yeba couleur abaoza teint clair teint sombre yeba yango intelligence yeba zoba na muto mayele kati na bango size taille na bango yeba na waza mulai mukuse force santé biloko nyonso tu tia yango na libenga na yo na carnet no na agenda no comment ko maîtriser banani ba noir sexe mwana mwasi to mwana mobali yeba yango toza koya volume ya plantation na combien d'hectares ezali maîtriser yango yeba yango nyonso naza ko yebisa bino ngai Willy Lynch na présentation na ngai na ba recherche na ngai soki boko salelaka yango boko yeba ekokumba bino wapi parce que boza ko perdre banwa ba ko kima bino parce que boza na ndenge bosali yango te mo landa oya ngai attitude ya nkolo ya plantation ha la keba ba nkolo ya plantation baza ba mindele awa. Malheureusement, pour na plan ya Willy Lynch, yekola pe na attitude ya nkolo ya plantation. Parce que quand na bango bazali, o baza koza trop gentil, to bazali bazana motema bo mutu, to bazali o basambelaka différence attitude ya mutu wana mundele wana nkolo ya plantation, nkolo ya esclave oyo. Tia yango na agenda na yo, naza ko ya ngai Willy Lynch. Position géographique, ba esclave ngo bazala na mo na vallée, wapi, est, ouest, nord, sud, nord Kivu, sud Kivu, n'est-ce pas? Na ba montagne na ba Ruzizi wana. Yekola biloko nyonso oyo, okoki jamais ko kende ko bana ko konza kaka ba noir bongo biloko oyekoli yango te. Suki na bango pe yeba yango, ba musuba na suki ya mikuse. Sasa zinkombo, n'est-ce pas? Ou bien ba bugi. Nezi yaka mon frère, mon ami, docteur Ndompe Mvita Kanga. Ba suki na bango wana, nzoka nde, toko yeba sekele. Ezanantina, soko yebi yango, nakata ka ba suki zinkombo, to baba nyanta ba, to nini. Baza na catégorie na bango, baza na misala na baza na modèle na bango, nyonso yeba yango. Alors, est-ce que vous commis prêt? Oui, vous commis prêt. Alors, le kola vous commis prêt. Bobo sanate. Kolongo la confiance kati na batu ezali clé na succès na réussite ya plan ya kokonza banani ba noir. Jamais opesa confiance na mutu moko te. Envie na yebisa kibino yango ezali dilation, ezali ko confondre yango na respecter, ko confondre yango na admiration te. Ke moninga bali sepela ona sepela libala boy oya wana za ko admirer libala na yeme faut ko envier libala na ye po kota oyeba koma ko kotsa nini songi po oyeba ko sala nini ko diviser bango tamba ko bala na donc keba envie ko confondre yango na respect to admiration te. Conclusion ya ko tire yango yo na meeting na wana noir
soki akoti kolanda ba instruction mateya oyo ngana pesi bino yango bakokoma ba indoctriner premièrement bako s'adapter adaptation mais grave encore bakokoma ko générer force moko entre bango na bango oya refueling signifie que bavion ezake elongwe awa ezokende swate na Congo euti na Amerique il faut ça la refueling na France ekozwa sumwa mai mais ba satellite basalaka refueling elingo bake soki butu eye ba panneau solaire evandi moteur za kosala moye ye ba panneau solaire et garder moi et puis plutonium mwana na kata ba moteur na tsuku comme ko sala ba refueling system mwana do mutu moko azataka na kotia ko ravitailler ba carburant na ba satellite za na ba espace wana nde siko ba noir soki boko yikola na plan oya ngai Willy Lynch bako sala self refueling bako bana ko se régénérer énergie na bango ko garder bango constamment wana boyo ka satellite wana pour 30 ans ou 15 ans ezaka ko paka na likolo et sala ka self refueling donc ba noir pour 300 ans mais ngana lobi 300 ans Keba, soki voko yigo respecter makambo ya ngai Willy Lynch et cause la centaine d'années 300 kakate même milliers d'années et kokota même na ba 1000 ans makambo elekaki na 16e siècle toko yeba ba mbuta bazalanga na kata merci na bokoti na bino na pesa bino maloba bientôt parce que ngana zaka ko yebisa bato ba yebi Willy Lynch te na masolo o elekaka tout autour na bango alors balobi bien kobosa na te Koti sa ba problème entre ba ngona bango comment na pesi bino ba classement nyonso ba groupe ma différence siko sala boye Nikolo bakene contre ba jeune ba noir o ba te ya moindo makasi contre ba bazana te ya lopeso ya pembe kiye ba mindele ba komeka bota na ba noir mo ba meti biloko muka ndengwana basi bakende contre mibali na bango mibali contre mibasi comme ça ba mariage na bango de écoute mariage zaka na ngote comme ça moi mboule entre ba na ba ekota ba serviteur ba onyonso bako zala ko servir biso bako ba chef devant bango ndende ngwana ba masolo o msueza ko continuer peto komi awa na banza bandeko basenga ipeto kabola maloba et puis nde na siliso yanga ko pesa bino définition to introduction Willy Lynch nde to kei na ordre d'arrivage na biso Papa Dompe akoza maloba après na kena ne pas papa Robert Mukolo oyo na ko présenter bino était c'est un grand historien oyo na uti ko découvrir parmi ba milliers biso africains ye moko ako s'introduire na ye azan expertise ekoka na makama solo taliba histoire ebele ya Congo na Afrique centrale alors papa Mukolo na yebite sokoso yok kama kamba William Lynch maloba na mboka na yokuna Kali Kimoko Grand maître Franco de mi-à-mort tes petits frères te rendent hommage Lukasa Yambongo Utamai émission ya Radio Lisolo place Tozali Papa Mukolo à n'importe quel moment soki micro ne boni kuna pesa biso signe ya koloba soki okolobate wana na yebite comment oiko kotela ou bien oiko kotela nzela ya singa mais est-il que bandeko ba masolo Tozali kotia awa ya mingi Papa Mukolo yepe mutazali invité na biso mutazali na ba parole mingi na ba question mingi akoya nango alors masolo ya Willy Lynch ndenge na uti koloba to bandaka na 16e siècle qui est toko tenter un peu ko coller avec code noir qui est na yaki pe na 17e siècle kakawana na tango Louis XIV na niveau ya France ayayi ko bimisa oya yepe code ya ba noir pona ko yeba comment toyo konza ba noir qui est na France na Erwana boyebi Louis XIV yepe na poto azaki mutu moko a participé na saga ya esclavagisme koteka ba esclave ko bomba esclave na ndenge moko ya kosakana te mais ko un peu difficile poto que ne ko toucher ba code nyonso oyo ya le code noir au moment où nanu to comprendre un peu mécanisme ya comment biloko oyo eyela kiteke epanzai na monde ya ba occidentaux
monde ya bamindele po ete bako akozala capable ya koya kodomine totalement Afrique ko contrôler bandeko oyo bakoma ija baslave na bapays ya bapays développés makambo nyonso apparemment pona baoyo basalaka ja barecherche bakoki koconfirme yango ebandaka à partir ya livre to formule to eloko oyo ndeko Willy Lynch ayaki kodécouvrir parce que awa alobi yango très bien ke na catalogue na ye na ndenge akopesela yango na bato après ka sisi formation akokende su na place mosusu bolanda ba instruction na ngai ba question oyo ngai na kodebatre awa na ndeko oyo aza nanu kokota te mais soki akoti to na kodebatre yango bino mpe bokoki na mi kolanda ekozala mingi koma mutu asali eloko na ye atiango sur papier bato balanda ba instruction toyoki teke nzambe mutu a inspiré ye sur base ya koma akoki kokonzela moninga na ye mutu ki esclave ki ye mundele awa contre l'homme noir toyoki mpe teke awa Satan mutu aye na banguya na ye ndenge toyebeli yango ke aye kofula Willy Lynch po ete Willy Lynch akoma capable ya kopesa formule na ye oyo ekosala ete lelo yo formule yango eza kosimba mais avant na pesa ndeko dompe mutasengi maloba awa po moko na senga bino bo souligner ya instruction ba catalogue qui est maladie to en Afrique biso bokoyi ko somba télévision na yo otali pe kutu catalogue te l'homme noir mbangu opelisa ki yango déjà mais tala mundele awa azozo tana ya kotia makambo d'abord un sur papier de kolanda ba instruction mais pour la distraction ko tanante passer ba makambo ebele to kolobela awa ndeko dompe invita kanga na banza okoyi ko pesa biso oya yo un peu perspective sur William Lynch Matondo losako mbuta za bwana na kosenga bolimbi sina na bandeko balandi pamba te na komela ki o message ke nazaki na mwa eloko mwa maneko bongisa avana kwa kokota losako pa na yo losako pe bandi pa bandeko balandi na masolo kitoko yo memi pamba te ngai na insistaka toujours que histoire ezali lokola diagnostic ya peuple ya maladie au peuple azali ko subir ya état de santé à peuple état mental ya réalité à peuple pourquoi les camboyo ezali ko komela biso pourquoi tozali ko se comporter boy pourquoi to komi boy lobby na kati na radio to lobela ki likamba complexe ya bapo pourquoi mutu mwindu azali complexé na po na ye pourquoi mutu mwindu il doit toujours penser que ce qui po ezali clair c'est-à-dire que ezali kitoko c'est-à-dire que ezali standing c'est-à-dire que ezali niveau ainsi de suite nakanisi lelo parmi ba réponse to pesa ki likolo o memeli biso sujet moko na yango moko ezali ja réponse mobimba pamba te tozali komona awa comment est-ce que mundele azwa kitan ya ko étudier mutu moindo pona ko déterminer ba stratégie comment est-ce que ko buka mentalement akoka ko tiaye un esclave à perpétuité akoka ko tiaye une machine à perpétuité tobo sanate que période oyo William Lynch a élaboré ba technique na ye oyo période même code noir ba komaki ezali période oyo ezali ko sera ko kota na période historique oyo mundela kene ko yiba mabele ya batu ya ba oyo ba bengaki toujours kaka nenga benga batu so pareret tol baka pareret abenga bango so pareret ba mérindien soi-disant batu ya batu ba Apache ba Nicaragua ba Blackfoot ba Guatemala batu nyoso wana ba mundele tango akene kik alingaka botra mabe na bango akuta ki situation moko o ezali ko sala ete il fallait qu'il a ko utiliser stratégie à sika. Ce c'était quoi? C'est-à-dire qu'akuta ki peuple moko azali indomptable. Indien akondima akufa ke akoma mungamba na yo ke asali na yo. Beta na yo nengo lingi mais soko tikeli kaka mwa trou moke abomi yo. Ata soki bozali 100 boza ko beta ya kokwela kaka moko abomi mais bamundele babindele batali mais ce type aza mutu ya marketing babomi balembi babi metoko sisa batonyo soyo or but na bango but ya création Amérique états ya expansion Amérique ezali entreprise
ezalaki société ezalaki ba investisseur baza ko investir ba mbongo na bango il faut ebota mbongo na bango il faut pesa retour. Donc mabele wana ezali nango compagnie oyo bato bate ko investir. Il fallait qu'il va trouver ba solution, et parmi ba solution ils ont trouvé qu'en Afrique il y avait d'abord avant en Afrique ezali parenthèse ba meka kina na bandeko na bango moko ba mindele awo. Ils ont essayé avec les blancs na système ya ba ouvrier, mais tellement que Mundela qui se retrouvé na Amérique climat et kokaina climat na yete kuna akuta ina bangungi kuna akuta nina climat végétation zali kokokate, il ne pouvait pas maîtriser cela. Alors ba nide ba ko réfléchir que non, mais Afrique na ngambo kuna ezali na même climat similaire que na ya Amérique. Afrique na ngambo kuna ezali na végétation similaire bobo sanate que forêt Amazonie na forêt équatoriale ezali lokola continuité ya zamba moko. Donc ils ont trouvé qu'en tout cas de l'autre côté de l'Atlantique ezali na mutu moko oyo qu'on pouvait s'en servir. Alors Mundela koti si système ya kobanda ko ya kokanga baindo pa kende kotsa bango na bombe. Mais mutu oyo ozali ko ya koyiba ye na mabere na ye. Lokola bombe mala ye mbaka Buffalo Soldiers. Bayibi biso na mabere na biso ba mima na Amérique. Comment boko tia ye na contexte que mutu wana akoka ko sale na bino. Donc c'était autant des équations yo ba mindele fagi ba résoudre. Comment boko sala ke mutu wana se rebelete? Comment boko sala ke mutu wana a obtempéré a créé système moko oyo bino bozali muke bango bazali ebele fermier moko devant 30 40 esclaves. Comment ko sala ke be esclaves wana ba obéir ye bazwa idée moko teke to balukela ye to beta ye to sala e kanai. Alors il fallait utiliser ko découvrir ba stratégie mentale oyo ko buka moto moindo totalement. Et parmi ba stratégie nakanisi William Lynching oyo Lynch oyo kutu komo na ye et comme très populaire parce que ba kola yango même na mauvais traitement ba pesa ka moto comme on l'a lynché tout là qui est donc to corriger to tien nzela to punir. Donc il fallait trouver système moko ngaki ezaloko la système ya autorégulation, c'est-à-dire le système au ensemencengo na kati na baindo système wana ekotia bango moko ba s'autoréguler po ba servir yo ba ko se contrôler ba komi fundana ba kozala bango moko ba kokoma siko policier ya muninga na tina ete yo de l'autre côté oza kolia mais bango baza ko produire. Et système wana ezalaki mingi kokota na le mental ya moto moyindo. D'abord il fallait faire comme ça moto moyindo na isika oyo akolinga mundele. Comment faire aimer l'homme blanc et pas moto moyindo? Comment hier à Kangibino à Betibino traverser na yani Atlantique ezalaki traverser moko très difficile. Alors la traversée on a ba torturer batu ba boaki batu na ba requin. Donc oyo batu ba développer pas mindele ezalaki makasi. Il fallait trouver des solutions. Il y a quoi apaiser mental na bango pour ba se révolter, il y a quoi apaiser mental na bango pour ba continuer ko travailler. Bon mona ki na kanisi batobeli batala film ya les racines oyo kuntakite aye baza kolinga ba pesi kombo ya sika, mais aboyi yango aboyi kombo ya dinika kombo ya bokoko na ye. Il fallait ki ba beta ye fimbu tina nenga ya kondima kombo wana oyo ba mamolie. Donc ozali komona ete système ya ko maltraiter ko beta ko boma ezaki ko perdre ndenge mbuta zamana lobi ezaki ko perdre men power parce que ba esclave pe ezaki facile ko kanga bango te bazalaki cher ezalo lokola yo somi mutuka na yo BMW oyo za ko sala nango fier alembala moko okende o kamata mabanga o beta yango enyefuka. Donc yo kala ndio za ko perdre. Alors il fallait koya na système moko ki BMW oyo ki mutu muyindu BMW tracteur Iveco, la machine qui ne connaissent, les machines qui ne connaissent pas la fatigue. Qui Iveco yo somi en Afrique, tant qu'on est en Amérique, comment est-ce qu'on obéit yo? Comment est-ce qu'on sala que et se soumettre na volonté na yo? So que gangi a bango so bazui mulongo. So que lobi B bango so bazui mulongo. Nenge tumade comment attend wakala, mundela ko za balinette na ye,
atie yango likolo na mesa eti bakoko na biso alobi bon ngai nakei na ndako kasi natiki misu na nga awa mutu kaka oyo akobouge misu ekomona ye ntango na kozonga kozwa fimbu omona mutu azali kosala mosala ta na nsima tali malinete alobi awa mundele oyo kaka ngai bato mosusu aza komona te. Donc il fallait des stratégies à Nengwana. Et parmi les stratégies à Nengwana, il y a l'Ibosso, il y a lavage à cerveau, comment faire aimer Mundele, comment comme ça Mundele là. C'était d'abord dans l'imaginaire. Il fallait détruire l'imaginaire de l'homme noir, né dans le Baki Lobby. Il fallait lui donner un dieu blanc. Nzambe Azam Mundele. Chaque jour, ce qu'on a mouki na tongo, mouta l'Ibosso, ko solo la naye, c'est un blanc. Oko yebise makamuna yenyu, makamuna nyoso. Oko yebisa ye journée na yo ndenge yo lingi ezalela oko senga ya batela yo ainsi de suite ezali parmi ba stratégie oyo nyoso ke ba ndele ba mande ko magasiner malembe voilà pourquoi ba kokanga mutu première des choses avant ba na boumbu ba ko baptiser ye ba ko manda ko évangéliser ye ko zongi sa yeso sa ko beta yo ko sala ko zongi sa biso mabete ko kaya sa biso mabete yo izala biso ko na malamu pamba te yo libonza ezana lola. Et après, c'est là que tu as dit, comme on a fait, qui m'a la théorie, on marcher jusqu'à l'élo. Créer méfiance entre les bateaux. Moutou dans la confiance à Mouindo, à Tamoukete. Surtout sur les Congolais. C'est là qu'on est Simba qui madame. Les Belges ont appliqué la même chose. Partout, Moutou Mouindo, Moutou Aliboso et Amona Kake, il faut avoir confiance et ça Moutou Mouindo. Créer notion à Kofundanaka. Ezali autorégulation. Ce que vous avez dans mon consimoko, atie méfiance na bino. Yo fundi ngai, diana fundi ngai, Zabwana aye a fundi mutepa nanga, na koyeba finalement qu'est-ce que Zabwana pense, qu'est-ce que Diana pense, qu'est-ce que tel autre pense. Donc vous allez ko s'autorégulariser, nazali ko contrôler bino. Et mutona kenda ki très loin parce que mutu finalement bazwa qui est vraiment le la bétail. Et comment même na isika moko, à côté la keno, na ferme par exemple en Zabwana, azana mutu moko ndompe tambinga mutu aza soki na ba 2 mètres mais DSVP akoya bisi mon cher nga ba travailler nga ba kende ko kanga biso bakanga ki bango côté nini o na somba ki baza ba taille moko vraiment o ya yo na moni ndompe ikuna tambinga bakoyokana ezali kaka teo parmi ba stratégie va ko établir bakozwa ndompe ba memi e pa na sulufutu bakamati toutes les jeunes filles ali ba sopelier azemi sabango akozemisa bango donc génération ekobotama ekozala bato bakomima na banzoto lokola bandompe donc eza investissement à long terme et ainsi de suite. Donc mutu vraiment moindo il fallait qu'on transforme à l'état ya bien cheftain akoma eloko ata soko beti à ressentir te parce que quand tu lobi okomi bien okomi objet ozali na tana droit ya koyo capacité. Donc, c'est cela, Batubele Balingaka, même pas c'est le mot esclave, dans les Cambo et comme la Gibako qu'on a biso. Parce que le mot esclave, ils allaient comporter puissance, et au poids et à traitement, Bako qu'on soit utilisé. Un esclave, ils allaient nani, et un esclave, traditionnellement, ils allaient mindele, oyo, il y a, pays scandinave, oyo, arabe, bandek, oya, kanga, bakende ko teka bango na Rome, bakende ko teka bango na Mecque. Bo babanda kusala, isala na bandaku ya bakonzi. Mais bato ba mindele ba bandai ko ya ko kanga na poto awa, po ba nango na ba Rome, ainsi de suite. Ba bandai ko sala misala bandai ko futa bango. Même Tunisie à un certain moment, ils avaient qui grand marché à vente ma mindele. Ba bandai ko teka ba mindele. Mais bango bandai quand même ko soit salaire. Mais bazali ko considérer bango pe loko la bato. Mais ba koko na biso, ils étaient réduits à l'état des choses. Il fallait qu'il y ait comme une chose, un objet, tracteur n'a autant que bêta ango, il est la kate. Donc, pour na kosuki ça, makambo yo stratégie yo William Lynch abimisa qui ezali vraiment moulayi awana moni au pesikaka vraiment condensé na yango. Ezali vraiment moulayi pe ezali très complexe et nengo lo baki na libandela émission but ezali te to créer haine ya mutu mwindo envers mundele bien que ba raison ezali na yango que tu ko motiver mutu mwindo akoma na haine envers mundele. Mais tu se rappeler que bantu nyonso ya baindo ba ke pa na biso ils nous ont avisé de ne pas nous venger. Faut mo kimbango bisa biso to se venger te parce que mutu a ba loi naturelle avec madame que lorsque tu appliques la vengeance tu rejettes ce que tu n'aimes pas par la vengeance yo moko tu dois devenir cette chose là.
Donc yo moko ko mabe oyo yo boaki. Alors bato basa attention, émission ezali émission information, pe émission sous kanango toujours ba stratégie, to comprendre pourquoi les autres ko se comporter boy. Pourquoi Congolais linga Congolais te. Na ko ka ndeko Diana asala ka émission ebele awa Congolais to linganité. Congolais to za ko se trahir. Biso moko to zali kamata di Congolais cha bango devant Mundele okomona ke bango moko bakomi funda na bakolemba. Na ko pesa ndakisa suka pona sukisa. Nazaka na mboka na Zambie. Tango masakre ya Lubumbashi esala maka université Lubumbashi bato ba étudiant bakimeli na Zambie bakomi kuna babandi kozwa ba restauration. Batindi bawe na Suisse, batindi bawe na Canada, batindi bawe boye na boye. Mais eloko ni to bande komona. Mutu ezala akosi kazala kine étudiant azala congolais. Bakamati ba pêcher restauration accueilli déjà azana Canada. Alors yo congolais ako kende na HCR fundi ye mutu azana Canada. Ote koma bozo tikanga nga mutu kutu étudiant ya solo, o étudiant lukuta azali kuna. Un jour, protectrice na biso comme les aki Véronique. A bien qui biso alobi mais bien ba ko ba marketing. Boza ko mi funda na façon moko ya ko sakana te. Bo sikoyo nga na sina tindi mutu na Belgique yo ko funda nga pona sa ina kende ko zo ina zongi sai. Mais ce ko tali to ko comprendre que comportement na biso ezali comportement moko e botami kaka par accidenté. Eza comportement moko programmé. 6 siècles, oyo, colonisation, traite des noirs, et plutôt esclavagisme, traite des noirs, colonisation, ça les nambo kanabiso, et ça qui n'a plan moko déterminé, au monde, la zali kokoti ça, malembe, na kati na cerveau nabiso, séparer les jeunes des vieux, créer des conflits, acte de confiance, tata, koko na yo ndoki, makamonyo to ndoki, o ya koloba, boya na enyoso ki ndoki, ki satana. Donc, confiance, on est ça a été, ba connaissance, nous, zaki kitoko ya kala, moyen ba passer à la nouvelle génération, ezalité. Nouvelle génération a commis vide, alors toko kiko, makoti saye, ba connaissance, obiso wa bindele to lingi. Toko kiko, kote saye programme, obiso to lingi azalera. Donc, n'est-ce pas, en grande majorité, beaucoup constaté que, biso ba noir, nous sommes créés à l'image de l'homme blanc, à l'image et au caprice de l'homme blanc. Mundela bandi ko créer biso ou ta période wana a longa ki biso par la force de la guerre et puis bandi ko créer mental na biso. Et malheureusement to comprendre le loko wana te ba masolo ya boye, je pense que c'est très important pour y permettre biso to ko comprendre enfin pourquoi to zali ko se comporte. Ezali kaka na programme moko te oyo ya William Lynch oyo mbuta sa wana zali ko ba programme eza ebeni. Ande qui s'accompagne dans le domaine de la classe. Le logo congolais est égoïste. Vous vous demandez égoïsme en congolais mais il faut comprendre que pendant 18 ans, tant que vous êtes dans la classe, on vous fait être égoïste. Va poser interrogation, mutu na mutu, à quoi quel moninga ne mukongo. Na classe, mutu na mutu, système ya compétition. Bolingo koti ko zala tête tant que la compétition ngana yo, na ko linga yo ndengeni. C'est une impossibilité. On n'aime pas quelqu'un qui est en compétition. Bâton dans les roues, ainsi de suite. Voilà, nous nous retrouvons aujourd'hui par exemple avec une classe politique où il va confectionner pendant 18 ans. École primaire, 6 ans. École secondaire, 12 ans. École universitaire, 6 ans, 5 ans. Et ça dit 17, 18 ans, dans la logique. Mais tant que nous avons un programme, nous avons capable de faire quelque chose. En tout cas, nous avons bêti mon dengue. Merci. Nayebi ke Dr. Ndompe ozala makambo bele de makambo nga na retenir awa aparo bandeko bandeko bele bakota sonyo stoko lobangana ko lobasute na retenir mo lynchage o nga na yeba kite lynching pour vous dire la vérité. Je ne savais même pas inzo kane dimelaka na William Lynch oyo. Ensuite programme yangonde vraiment nga na retenir awa et puis en pleine émission ta continuer to ko débattre ko babioko na ke papa Robert Mukolo yonde mtozali vraiment na centre ya histoire ya bamasolo oyo olobini kuna William Lynch.
Oui, mbote na bino nyonso bandeko bozali, félicitations na yo papa, félicitations na ndeko Ndompe auti koloba. Nazana esengo mingi pambate sujet oyo, c'est la base même ya problème ya mutu mwindu. Na français toko koloba, la question de l'homme noir. E bandinde awa. Yango mutu yeko bota ba Sédar Senghor. Yango yeko bota authenticité ya Mobutu. Yango yeko bota toloba. Et boti papa Simon Kimbangu toloba ndenge wana. Alors problème oyo ezali, c'est vrai que ceux qui tolandi yango en profondeur et loko yo kopesa haine moko makasi entre biso na bamindele. Mais merci na introduction ndenge osalaki tozwa no violence oyo ezalaki na bato oyo batangaki mukanda oyo avant basalelaki, notamment papa Simon Kimbangu pour le cas du Congo, tozwa Gandhi na Inde, mpe tozwa Nelson Mandela lisusu kuna Afrique du Sud. Batangaki biloko oyo bamonaki mpasi na yango, mais bakendaki na non violence. Merci mingi, malheureusement tozaki na kokoso pona likambo oyo. Papa Ndompe nalingi na bakisaka moi 2-3 choses oyo na likolo oyo yo lobby. C'est vrai que Europe occidentale a bandi makambo yo balobi industrialisation, l'air bandi ko créer industrialisation. Base na bango, il faut ko luka matière première. Matière première, mpona ko luka yango na poto ezalaki te. Bazali ko salela houille, bazali ko salela l'huile du rocher oyo ba bengi pétrole. Nyonso wana esili, ntango esili babalusi miso na bango na Afrique, batuni église. Église olobi boni. Église catholique apesi bango eyano alobi, bato wana bazali ba descendant ya couche, bazali na malédiction. Malédiction na bango nzambe mtu apesi bino yango. Donc bokende, boza na raison bokende. Alors ko yande bango bayaki. Domination oyo mutu mwindo azui. Oyo pasi nyonso toza nango, même na Congo tilelo base nango ezali document oyo ya William Lynch, ezali document le code noir, ezali église catholique oyo atiki makambo oyo nyonso oyo apesi nzela na ba explorateur, ezali industrialisation oyo ebandaki na Angleterre, mpe ezali kokoba na banzela msusu. Donc makambo oyo tozali na yango na kati na émission oyo ezali makambo oyo etali vraiment difficulté oyo mutu mwindu aye eye kobota racisme ti na moi mwalelo. D'ailleurs avant na continuer na koloba likambo moko oyo sikoyo Lénine aye koloba lobi soki otei mutu pendant 25 ans pendant 10 ans au prédisposé sur 25 ans, génération yokolanda jusqu'à 100 ans, matei oyo teaki na mutu moko eko continuer. Donc William wana makambo ya lobaki ezali prédisposé jusqu'à 1000 ans ndenge ya prévoyaki. Nous sommes en 1712. Na 1712 wana surtout bakisi 1000 ans na 1712. Donc tozali na 2712. Nan pe to komite tozali kaka na kata système wana. Alors, ndenge nini biso batu mwindu toko sala mpwete to diviser. Eloko ezali simple. Yango epai nga na monaka vision ya papa Simon Kimbangu ezali monene. Pourquoi? Parce que ye azali koloba na biso makambo oyo na tango wana ye atangaki yango te. Na époque wana éducation azwaki na Congo, il pouvait pas lire ça. Mais message na ezali articulé sur bolingo entre nous, mobeko, mpe misala. C'est-à-dire qu'on ne doit pas compter sur qui que ce soit. Mutumwindi fois zoa responsabilité nae. Donc, ba recherche oyo to sali à ce sujet, ezali mpasi base ya mutumwindi. Et créer ba société net ba Ku Klux Klan na kati États-Unis, racisme ezali kaka tina moi mwalelo. Lynchage terme wana. Donc c'est une très grande émission. Oyo biso soki to comprendre yango très bien nde to kotambola ndenge nini. Comment Willy Lynch asalaki makambo na ye pona basi, parce que base ya éducation ya basi ezali base ya société ezali mwasi. Ndenge boyokaka éduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Willy Lynch asali makambo na ye nyonso sur la femme.
tina moi mwalelo bayebisaka basi na biso lere toza koya na immigration bayebisaka bango makambo nini mabala ya bakongolais eza kopanzana tout le temps soki mwasi bazali na mboka bien bakomi na poto mabala epanzani epai baza kokena social kuna kozwa mbongo kozwa bilia baza koteya bango likambo nini c'est pour nous affaiblir mpona nini en nous affaiblissant tokozala batu moko toza na force te bakokende continuer ko exploiter mboka na biso en nous affaiblissant baza kotia guerre kuna na mboka na biso. Or les provisions par exemple à Simon Kimbangu il disait je prêche pas pour lui mais il a des idées qui dévancent toute la recherche que nous pouvons faire en ce moment. Alobaki que les noirs oyo bakenda boumbu bakozonga bamindele bayebi ba makambo wana nyonso. Alors qu'est-ce qu'ils font? Bakeba tibi tumba na mboka na biso sur en Afrique parce que Sénégal les apporte des sorties mais esclaves nyonso oyo bazali na Haïti bazali awa aux États-Unis nakendaki na Détroit dernièrement une parenthèse bato mwindu baza kuna ngokokanisa oyo kuna ndaya oyo Kongolo oyo kuna Katumba oyo okokanisa oza na Congo na Détroit bato nyonso wana bakokani na bango donc esclaves nyonso bazali ko uta na Congo Angola na Congo na biso na Cameroun bakomata bango ti na Sénégal nde pa bazeko kota la grande traversée mpona baya côté en Amérique. Donc tozali le plus intéressé na likambo ya racisme soki biso bato mwindu babantu to telemeli likambo yo te jamais mutu moko akozwila biso solution azali te. Guerre na Est 8 millions de morts mutu moko azali ko intervenir azali te mpona nini base ya Willy Lynch ezali na kati ya politique ya affaires étrangères ya ba pays nyonso soki tolingi toloba tokende Afghanistan bango nyonso bake Afghanistan soki tolobi tokende na Libye bango nyonso bake Libye soki balobi tokende mais pona nini biso bato toza kopesa bango kolta oyo eza kotongela bango ba pareil ya ndenge na ndenge toza kopesa bango uranium oyo eza kotambulisa ba centrale nucléaire na bango nyonso na mkati na mokili oyo awa tozali komona uranium eutaka na mboka wana pourquoi baya kosalisa biso te base Willy Lynch eza na kati donc likambo oyo il faut totalela yango tozala véritablement na bolingo oyo alobi likambo oyo a complété azala oza na bokoko ozali na catholique ozali na protestant ozali na kimbangiste biso nyonso tozala na base moko loposo lokota otoza koloba parce que bango bakota kati na biso baza ko diviser biso parce que plan Willy Lynch ezali opposer les jeunes aux vieux les femmes à leur mari ceux qui sont bronzés contre bao baza mwindu na Angola j'ai passé quelques années en Angola na Angola soki boza na mwasi moko ou bien mwana moko ya meti na kati ya libota wana bozali na likolo bozali na fierté mais soki boza ata métis moko te boza batupamba. Donc on nous a inculqué pendant 100 ans il y a colonisation pour le cas du Congo 80 ans et ça dit que nous sommes prédisposés à être dominés sur 300 ans encore. Ce que tu l'as quitté. O ezali base ya racisme. Ba problème nyons ezala na sport, ezala na école, ezala wapi na wapi. Bato mwindu bazali mis à l'écart à partir de awa. Une parenthèse. Naka États-Unis. Ba invention est belée. O ezali que ascenseur, changement ya makila, minda oyo pelaka na balabala, ba somo, ba moissonneuse batteuse, ba imprimante, biloko epele batu mwindu basala me bazana kombo ne ya mutu mwindu kuna na katite. Pona nini? Parce que bazalaki esclave. Oyo ezali base. Soki to combattre loko yo na radio li solo. Ba politicien baza koyoka biso. Baza ko bunda na parlement. Baza ko se faire corrompre na parlement. Baza ko sel. Donc base yangoyo baza ko diviser biso contre biso na biso mpoto bomana bango ba continuer toza na poto eloko nini eza na poto ba richesse nyonso eza na mboka na biso na ba mboka na biso baza ko kende kozwa ngo baza ko ya nango ba ko na Chine ba ko na Inde ba chinois ba telemi ba lobi boya na ba usine na bango ba usine kenyonso kuna na Afrique eloko te ezali kaka marché ya matière première mpona kozwa ngo il faut ba opposer biso. Donc émission oyo toko sala yango même 50 émissions sur des thèmes comme ça pour conscientiser monto total sur le terrain ba nani ba conscientiser ki baninga
ba politicien na biso nyonso ya mboka na biso bato za na étranger ozala ta oza na doctorat na yo ata oza na nini tant et aussi longtemps que to trouver nano solution na likambo oyo ti solution et comme on a pour biso baza ko manipuler biso. Donc en d'autres termes, Willie Lynch est en train de dire to sala moto mwindu mondele na loposo mwindu. Donc bango wana ba dominer ba mususu. Et exactement c'est ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui. Alors, quand est-ce que tu reçois conscience? Quand est-ce que tu reçois la bolingo ya solo entre biso? On nous prêche pas l'église ici, mais l'église est très importante. Il y a des qui ont déjà fait quelque chose dans ce sens-là. Donc, cette émission-là, est émission moko ya base que je souhaiterais même, ma Congolais nous soba yokayango, avant de continuer. Donc, merci beaucoup. Je crois que na étape, merci. Merci. Merci Papa Robert. Na banza bande konyo bozali kolanda 3 fois www.radiolisolo.com na émission ya Mon Pays, Ma Patrie. Batu nyonso balobi jusque là bazopesa kaka introduction sur base ya connaissance bazana ngoko leka ngai parce ngai à peine auti ko découvrir William Lynch, ça ne fait même pas 2 semaines na ba recherche kaka oyo bazana ngo. Alors pona ko connaît pas Papa Poiti, Mama Fura, Papa Radio Bions nazopesa na loba mutu na okata mute zwata nayo mukanda o ndenge Papa Robert auti ko loba ebimaki à peine tante fa moko azali kosala librairie abimisa yango na mayele bamindele babombaka discours oyo. Et puis na 1993 tango internet ekomi mpe kopanzana mwa moke tata moko susu atente mpe kotisango na internet nde grâce à ça ngai na yo lelo toza na disposition ya koyeba discours oyo na formation oyo ya présentation ya William Lynch. Soki te mundele agarda secret oyo na makasi ya kosakana te. Tokei epa ya Papa Poiti, après Papa Poiti, Mama Fura, après Mama Fura, Papa Radio ndenge toza na kati avant tozonga na ba analyse pour chaque tozo pesa oya introduction d'abord Papa Poiti na pesa maroba Salon Gabriel Carlos Telecel Boss Matuta et pas wapi bomona babeta penalty sans gardien biyangoyo matata ya mwasi na mobali sila te na mokili mama mama oh mama 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 oh mama likambo nini nzambe osala biso mibali tosalelaka basi bango baliyaka balataka biso mula mobimba patalo moko na nzoto ye